Awa bandeko balandi tobandi bongo filme na biso toujours boyebi. Voilà ma solo ya God's Love International Venture. Voilà pour na plaisir na yo Glyph alembi yote. Alembi te ko sala masolo kitoko po motune so sepela. Balobi liboma ya mbongo. Ok ba histoire. Awa tomoni esika mosala moko ezali. Lisolo bandi wapi esika bazosala lock. Esika metuka eyaka. Batiebo peto basokoli yango na mai. Basali yango malamu engenga. Lokola libende ya sika. Awa sika to bandi masolo. Bande kokeba bato bakansaka mbongo. Bakansaka yango de bayela na mokili. Basala kerer. Zoka pema oyo. Ozana ngo lelo batela polobe kozala te. Uba yango likamni lesio. Moto alobilini. Suko motuka na ye no. Patron PC ordre. Ah boss non ça na ngate ou na sokola carte rien. Loko ngoti wat. Polo sala loki yangala moto ngozo mo ndengeni. Tela moto ngo bien. Ndenga za wana tele mananga te. Oh asoka seni. Polo mosalo yango na siko ya pesa ba ordre. Na ba diplôme na lekiye, na mayele na lekiye. Vous comprendrez? Na staff na minute na chactans na lekiye. Na ko boule na lekiye. Na minute ko tela poka na sala mosalo yango ba pesa ba ordre. Asa patron nga boni boyeko na bien no sala ngati no loke no sala lokite na loke car wana te boni boyeko ye mo sa wa sala boni boyelo na lemina ngai na minute tikolo bela ngai ko pesa nga ordre te na boy kang no kuna yo ozokatse malamu oyebi batu mususu na tango yoko baluka musala bazozo te na zo bisa yotela sokola kara mutu wana na ko sala ngote vie na ngai rien boni boyeko ah boni boyakati nani après ça fait ordre ngapela ndena na zabwe na kina sali afutanga ye boss nanga pona aboni boyko te ko sanga mbongo elo bateke no batu bapesa kanga ordre de balingia na minute oko atika ngai no fana nanga ngwana atika peka ngwana soka boy pe basala ngolok tela oko kufa na zuwa mkol mususu na be bongsa ka mutu na sokola yango histoire bande ko to bandi awa mwana mobali babenga uba maka Uba na mokuse alobi bose kangai te mosala oyo ezaka poka ka mokila ngwelingi boye lobi tokozwa tokobosa na mosala oyo lelo lok ayele ke na mutema mabe penza voilà moto na mosala na ye histoire bandi to landa quelque part to mona na nzela keba bikolo na balabala insécurité makasi suspense Mindu ke bimi kuluna ya moi makasi. Bande gozo ki pelerite. Kitela se kitela. Keba okotika bomoi. Okotika mokili. Okotika motuka. Voilà bato mosusu balamukaka na kalkila ngo. Awa pena mokili kulune lembite. Awa peto moni uba. Mosana ya la mokila ka mikolo nyonso. Histoire bandeko ya mwana mobali oyo. Baye kaka na lock alukaka mwa kwanga moyibi nde mabe mala masala boye poki kuluna nde mabe keba oyebi malamu kozala presse na vie esimbisa bato bakisi pe babela maboma balanda banzela oyo bango bakanaka te basuka bisika basuka mabe nalobi yo kita motuka wana kita ah mais boss mais nini ngosusuko ah siko ke wapi mais nazo parquer motuka te no o parquer wapi omoni makambo sali marche arrière kaka mbala moko nyati katini musale sama ndenge nini siko na bia lelo lingo sa musale te pani pesa contact ah siko yo mbongo bafuta yo kokaina ba degazo sala ah boss me comprendre ngako ah isango grave tozo finga ngai okoma finga nga boss tala nalobi n'est-ce pas bien nazo luka nga mbongo na pasi na yebi nake do yiba likola mbongo ah nalobi tika matuka tika ngope d'ailleurs mbalasi masoko sisi kosokola car ngamo na parkango kopisa pemela mutuka kiena ngate oyo lukila ngamba pambao il faut la bande ko conséquence pesa ngakate mosala nyonso pe na bangambo nango liboma ya mbongo keba ebandi masolo quelque part mwana mobali oyo
azoso na noko na ye abani kolela. C'est comme si mosala oyo akoye ko sala te abani ko luka ba luka solution mosusu na bia okeze yokanga yi koloba belete esengeli ka koluka moyen kokoma na mbongo yebaki avant faire semaine il faut pesa molimo mama na yo sinon yondo koka soni na suka na yango. Ah ebo siko sona ndimika sina sala ngo na bo mama nganga ni no bado mama na ngai bon na sala procédure nini stratégie nini sikoyo na obanda ko tu wapi na batu nyoso tera na lingi mama na ngai na lobi sikoyo na boy nanga c'est vrai pauvreté c'est mabe tela ndenge bobole salingai na lobi bongo so sirika po ani ko lobi belete lukaka ka moyen au sala oyo sengelo sala. Ah nzoka bato moko bayokanaka bandimaka pe makiletanga bato mosusu po na mbongo bazalaka prêt à faire n'importe quoi base decidaka ke oyo koya eya vanité de vanité ndeko po un jour okufi mbongo yango etikali bato mosusu bakomi suko renier yo moko zate lisolo tala na mokili yango epai na bilanga tomoni mama na mwana mwasi histoire moko bandeko tolanda tata moko akoleka bakote wana misu na ekaka na bilanga likambo nini oyo aye apusani azotala uchewa osiko likambo ni bosalao mbote na papa nazo comprendre otolobi nini oh nanga sombi mabele oyo na mbuta okute sikoyo alobela kibilo te alobela kingai mais ce n'est pas le problème mabele oyo eza ya mobali nanga kufa pe asana droite ya kotekela yo avanga na to sona to bunda te pardon bokende bobima avant kutu boyeba te onga na kosala ba problème ko yela bino bokoka te ichi ezala kate o mabele na biso ndeni nini osomba mabele na tata leki alors que biso to yebite etalinga buzoba wana telobia bobima na mabele oyo avanga na zongawa namona mutu te pokala te bakoloba oh non ichi azongi ayeko tia batu matata mutu mabe tela nakebisi bino nalingi na sala te loko bino batu boko regretter ngape na regretter nako bimate tokotika pe bilango te nana teki yango mobile nanga tika yango ah bon olobi boye likambo te tokotala nzambe mokili oyo makambo oyo ezanga kate mowe ya tiki héritage la veuve na bana na sima basutuka o mabele bateki te tokobima te oyo lisolo ya nani mama na nani oyo landa lisolo awa tozongeli uba nzoka baza ba master na okezie oyo kutu na lobi ya jouer ya suka yango oyo yanga kutu te ozobanga ngo jenda nanga kutu asengi na pesi ya mokie kutu na pesi jenda yango oyo zo krake moto la ngai yobike ebongeli yo vina yo pasi te abani koloba malembe kopanike te okezie tela sunganga ko ne c'est pas bien tela ka mutu na yo na minute okonga na okoka sute donc singa na kingo vipema tosa baninga ya kala tela siko distance vraiment zotika moninga na yo kemba kaka boye alela moto na ngai webi na bandili ko sala musala loko yo kala metela ka ndevi na ngezali uba nalobia tela una minute okoyonde mutu wa kidiba profiter na temps ndongo moninga yawa na opese conseil musute so na pression mbisi lobe ko senga ngambisi mais so na lakisi oko péché o kende libela okolia na pression ba modèle ba procédure kokoma mbongo na mbongo oboyi ozoko kate mais yonde siko ba lokayo destin na yo zalaka pauvre ndima na yo boyi bobola elongwa mais sikoyo osani so na lobeli oke oboma moto okoma na mbongo mbanu ebo fomu tukaka kufa ponga na koma na mbongo tina niveau na te na lobi c'est vrai nazangi mbongo mais ko sopa makila batu pona zo mbongo jamais malamu na bose na bunda kaka oyo koya nazuka moke na zongi ndaku esili botela sikoyo yo boma mutu mutakufa
Mbanu. Jamais. Wala kote ça, eza dini to lo balanga ndengwana. Et bon kasi bambo wango komika ndengwana, ozo pesa na conseil ya ndengwana motufa kufa. Bon, na okanisa nata ni na sala pona yo. Bon, oyo kingata. Motolanga yebelako. Tikela kata mo lome yako motolanga yi. Yebelako, motolanga yebela. Yo sengaka mokolo bakolo ba pe secret yango Yolanda. Po bato mosusu pona kozanga bandima na bango nyonso bakipaka te. Histoire a filme na biso. Tata moko asiliki. Alobaki ono mabele nanga na sombi. Bino. Uche wa. Oh, makamni na zoyo kawo. Bino mibale. Boke su na kate bilanga wana. Boke osa musani. Uche wa. Eza ya solo nzoka yote ki mabele. Oteki. Yeza ya yote. Osolo kilanga ngambo. Okute osolo kilanga ngambo. Yoka ngai. Soki olingi guerre ya solo. Tala na lobia. Kocha makolo na ote na kate mabele wana. Oyebi makambi ko salema. Na yebite nzamba mabele oyo soki bobosani. Bino mbale na kebisi bino. Bolo bateko na lobaki te. Obongo bana mibali tata tiko monite. Olobini bana mibali. Oyo kutu bakoki te kofuta ba droit na bango. Na bokoko babosani kenga na futeli bango ba droit na bokoko 2 ans yangoyi. So na lobi kutu na senga bango mbongo ngo. Ekozwa kaka montagne mabele wana. Olobi boye osali yango pe. Oteki mabele. Ozwi mbongo. Olobi raison. Ofuteli bana nga ba mpaku na bango. Na lobi okomona oba na nga bakokoma. Mokili tozali awo. Oyebie soki bakokisi 300 ans mutu moko na bana yo. Nde bakokoka kokoma na bambongo. La veuve na sima a se défendre pour l'intérêt bana na ye. Ba famille bayaka kaka. Oh non biso pe toyebi ndeko na biso azama kila na biso. Oh uba moto na ngai. Lia sepela mela baye. Na lobi na minute oyo sepela tina suka. Biso ba masana yo tokotika ote. Tosala balar. Jamais tokobwa kisoka ndengwana. Masana nga ukute na biso sepela ti. Udo. Merci mingi penza, merci. En tout cas, oyambinga bien na ndimi osab na moto na ngai. Oyebi oyo na moni esalinga bien. Ba bière cher, ba masanga cher. Na ke nomelaka boye. Écoutez combien. Bambonga pamba ona. Osomulangi moko ka na 25,000 naira. So we have 100,000 naira on the table. Bon, na minute na 100,000 naira na mesa. Bon wango yango yoti. Tina nango nini? To sepelati. Moto na ngai okezi apeseli yo. Kolo sumasi atanga zalaki na mokili oyo. Atambola na maya. Biso tosa nini? Tozo tambola likolo ya mbongo toni atango. Oso comprendre? Sepela moto na ngai. Ozo bangela ni dépense. Merci mingi mais omoni se bo pesinga koka okako moto na ngai esanga bien. Pona minute soki na baye. Puti koti na mutu libumu sepeli melobi na olamuka na nzala. Bo pesa nka ya kokauka. Bon, sincèrement to episa yo masana biso. Omoni mokilo yo ezango na tina te. Ba pesa yo lodolela. Eloko sa pona biso. Laksa biso ko na sengo sepela na miso na biso. Simana yango toko bakisa mwana mwasi wa kopeso massage. Apeso isika ya bien na tango bilengi. Na minute yo lia mbongo sepela nanu. Mela bayi. Moto na bango pe na mpiaka. Yoka ba doléance azolela bango ba pesa kai ba technique. Uba. Moto na ngai ka problème moko wana. Okeze atalisi yo. Biso to peso mwasi. Apeso vie ya bien. Apeso ta ya bien. Nyonso kosala sala biso to fute mbongo. To futie yoke sepela. Ezaka ke non to l'action ndenge masola mbongo esalaka. Mbongo ba sepela kanango. Osa problème ata mokete moto na biso. Vous comprenez? Biso to salo ba surprise. Masana ngai zala libre. Souci mbongo c'est pas le problème. Obanga nini? Zala chepo, tiabale na se.
Bon, moto, n'est-ce pas bien yele malewa? Malewa! Oh, petit nanga yela ngana no, otumba yango te so swana. Pesa masala ngai alia abaye mbongo ezoloba. Webeke mutu anzala amona bango banzambe. Oh yes, uncle. Ouais, oncle na yoki ouais. C'est bon, nazoeba. Yende mutu ba peseke condition na noko na ye. Condition makile tanga. Tala ba mbongo bato mosusu basimbaka. Na libanda omona ka bango lula ka fina bango. Oyo basala kando yebite. Chidioko. Azobenga. Chidioko. Abengi nani wana? Po bazo mbongo bakomaka kovanda kopesa ba ordre. Oui. Nani wana? Oh, yonde Chidioko, yonde. Oh, nalobia. Na bengi yo. Kende kuna bengi langa no Chidioko. Ozoka ngate. Ya. Vraiment, osombe loko kaka popesa yenga ite. Yoka. Mais nazoeba, yusinga loko awa na pesio teto na bosani. Mais nini ngoko pona tengi kombo na ote. Keba koko sana zuwa boite, benga na Chidioko kuna yepsa yawa. Yo pesa ngai nalandisa ngo ye, azana cuisine za okipe. Chidioko aza wapi? Nazo na pesa yo nanu. Eloko na bombi na sombi pona ye. Talako. Nabi bon d'accord, kende ke benga ye, na kosala ngote. Bon ça va. Na benga ye pona yo. Mais soki mbala simo bimia, ngape na mona yo ye aozongelenga le loko ngape na ndeko na yo oh. Nzoka okesi afandaka na bandeko abasi mibale. Voilà Chidioko ngo yeyo. Oza bien, ozaki wapi? Na zena cuisine. Bon, omoni ilo kitoko yango yo. Tina bengi yo. Na lobaki na osiyele loko zwa yango yo. Na sombeli yo. Merci yaya. Bandeko tolobi te ke moto mbongo akabate sinon soka kabia ko akolekisa yo te tolobi yango te. Po batu musu bakoma kobanga. Kozoloko na ete. Soko apese loko keba. Lobi omona pepa yondo kufi keba. Ebongo sikoyo olobi ni kolinga sosote. Koloba boeteko. Na sombi yango eza baguna yo ba yiti yango batumbi yango ndenge olingaka. Batie pe mo ba épice na kati te. Boniko Chidioko leki na ngai. Eloka malamu fona sala po ba leki ba sepela. Ça va. Bon ça va na kende kopesa chine nie. Oninie. Oninie tena na biye azela na promete na sobelelo kosima. Na sobi pona yomoko. Yona lobi Isika na lambi soso oyo. Ba lambi soso pona yo. Ça va. Ya olia tena lia kanga moko. Ya kakasi. Lia na yo. Mais Chinogo, ozoninga na bwepo nini? Ozokwesa bilei na se. Oyebi na yoki ntsunga nango kaka ipesinga na petit. Yango akomisi chambre na restaurant onini. Abengisi leki kaka paka basoso ya koyita. Leki pa yoki apeti Chidioko abandi kolia. Apeti pe nyonso ebimi. Yango bakufa nzala te, mendeni azo krake soso boyi. Na kanisa zo sepela nango ya bien. Oni bagowana. Nganda na ngai na leka kote kuna chaque jour. Omoni bago basela rabiso ya ozana ba surprise mbanu. Toyebite lobi na sima soso kotumbe ko luka nini po bato bazalaka boyi. Soki bazana ba mbongo bakoma apesi spe belé. Bana mibali na moto na seba kosolola. Vraiment nzoka moto yo motema mabe atekeli biso mabele. Ateki mabele na biso. Biso to sale lokote akati bongo. Isengelo voyager na mboka. Okay dotala yo moko makambo ndenge zo salema. Totikika ndengo na asala oalingi. Bon, ça va na voyager ndenge nini? Siko na bunda suna lukaka ata tiki ya pamba. Na okende kuna maboko pamba. Ata mbongo na ndako ezate. To bando lukana lukolia awa solution te. Nyonso bazosala boy to komi kotala ka bango basala po mbongo ezate.
so na sena ba mbongo na ngai moto alinga so courage penza ateka biso mabele obia ndeko ba ninga no bazali ba abandonné yo te senga bango mbongo tala baningo zotanga wana naske na bango nasengi bango mbongo ba bandi ko sombela nga ba champagne oh non nasepela ndeko na ngai zane sengo bon mbongo nyonso okosepela nalobi botika mbongo akokauka bopesa ngai botikela nga masanga naza na posa mbongo te mesa yango etondi simamela mwasi azali tokofuta mbongo yango nazokamwa vraiment yango bato ngo basalaka boye po nini ko donc bango soki bazwi bato mosusu basenga bango mbongo te donc lokola bazwi mbongo bapesi mokongo voilà awa uba ake kolela tala mokili yango samaka ndenge wana ndeko na ngai omoni lelo nga sikoyo natelengana bato na koluka nakanisaki bamaster nakanisaki bakosunga tala sikoyo na mboka sikoyo na bando kende ka boye maboko na makolo nayebi ke na ntango ya nzambe nayebi ke ngai un jour vi nange kochange bandeko na ngai tokosepela na ndimbi ke soki nzambe lelo atali likambo na nga banguna bakota mai bon likambo te ezalaka bongo bayokani enfin bon na minute oyo yaya sala tokende na mboka likambo oyo suka nango so tolobela kote tosamboye voilà bazangaki nyonso lokola balobi bango nde babola ya suka mokili awa tomoni histoire tomoni na ndako oyo yaya ya baleki ya basi bazo dépendre na yaya bombaka bango onenie azobima kotala mokolango ndeko betaka na harmonica yango esengo ebele beuti wapi siko osisi kolia soso yango yo moko alo komo beta sikoyo muziki siko ya ye awa kaka yo ngai te soso yo ngai te ndeko pardon leko mo esalemi awo nini esalemi bosa eloko te bosana bozawa oh la la baleki bosepela oyebi nini naza sangwa bie mpo na bino boyebi oyebi esika na yoyebi ke bokende kotanga kala te nazwili bino classe yaya na biso oyebi kosalaka malamu alukeli bango inscription batanga kala mingi te biso mpe baétudiant te oyebi yaya soko ozalaka te na mokili nayebi te so tolingai tozala na vie ya ndenge nini vraiment soki yo te oyebi nazoloba c'est comme si liwa ya mama nde moto efongoleli oyo baporte oyo ya na ngai kaka ntango mama akufi bonde mo mpe nazomona mais bon nazalaka sur ke bon na famille nyonso tolela te tozala famille esengo tozala bien comprendre ngati soki oza na pousse loko esika ozali kobanga te benganga nayebi nini na kosala bon na minute otalaka nauti musika eloko kolia ebimawa na bango bandimaka ke alors olingi miziki ebele eleki na ngai et voilà jusque là libota yango bapesa ye kombo baloba yonde likunzi baloba yonde mosusu te po yo fo zala kaka po biso pe tozala po na famille ezalaka ndenge wana moto soki asimbi mbongo baotuna te wuti wapi ebimeli wapi oh non yonde bato oyo bafandi babandi koloba ntina peselaki bino nalobaki ke moto azala moto ala botiela ye nga tembe Chanel petit na ngai muta branchement
obike tina bete ki tembete na ebaki kaka to suka wa ndebi koza elema na kati ya ndako oyo elema ya ndako oyebi bato nyonso basimba manduki babukaka babanki bakotelaka bamvwama bon bayaya ndenga fero ezabo ebongeli biso tu biso tozwi connexion biso sikoyo toke na terrain est-ce que vous comprenez nga boss boss soki kango za ndenge wana bon nekanisi olukela biso musala bien parce que naza na moto moko awa fona pesela bino aza penza trace bien aza asalaka na banki aza mutalar maintenant oluka badone na ye so nazoka bapiste tout na fongola bino tosala opération boye nde bakendaka kosiéger basible motu moko aza na lar balukeli ye bapolitike na bastratégie baluka ti bakotela ye bambongo yango yango wana nde baliaka histoire tomona moto moko azosala mosala na ye olingo balangani ke non tateleki wana teki bino mabele moko bozango na mboka yango tala siko tosuki toza su eloko te ti naza wana kende mboka transport apamba naza nango te yango nasoki nasengai patron na ngai apesanga mwa mbongo na salaire na ngai esunga ngai aboyi nakenda baninga bamaster bosunga ngai webike batendelinga bawiski na mesa nasengi bango ya kokauka balobi non ezalaka te nalembi sunayebi te nasala nini uba moto na ngai yoka ngai nalobela yo nde mpe nalobela yo liboso tala soki nasungi yo te nalakisi eloko ya malamu omoni histoire na yo nde nayoki yango yoka te moto apasi oyo ozozanga mbongo to ozoluka bapesa mbongo na mokili oyo yango na ntango so otangaki na yo lingeza ya malamu eza important so ozalaki na diplôme na yo nde nazwili yo mosala moko ya bien awa mais soki ezalaki ndenge nakanisaki nde ozotravaille na ngai awa mais nakoluka quand même kala te nakoluka connexion moko awa natia quelque part otravailler merci mingi à moins que so oza na volonté otravailler wana nakolukela place mpona travailler te awa na banki na ta yo moko vraiment moto na ngai nakotika kasi mosala kosala loke nakobwaka na ngai branche nga kaka sikoyo na département ngo nini wana olingi obwaka nga boye parce que nalingi deja nabwaka loke nayaba koto oyo te kobanga te naopesa yo poste ya chef ya sécurité olobi nini ngai chef ya sécurité moto na ngai rien te tika nanuko te na travaille lokola muta sécurité vraiment eza basho na nga te na ngai kaka bon te soko ko proposer ngeloko monsieur kusala bien telaka yo akomoluka mosala ya bureau na climatisation bon ça va likamote problème c'est important awa kende na mboka sola nano na tataleki wana asaka na bino boye te bon nakomelo chèque ozwa mbongo awa ou soit bon natala mbongo soki ezali awa voilà abeti matolo bamaster oyo baza na mwa baposition basunga voilà barelation nde sikoyo ekoma kosala na ntango oyo moto asuki ateleli relation eza mabe te me bato mosusu basungaka te akomemona nzela nde oyo olobi okosimba moto mpo regrete moto na biso mpe koto oyo ake na mboka esika libote etikala abandi kobeta masolo mama udo mwana na yo aye kochange histoire ya libota oyebi bambongo nasali mama na miniti oyo moto nyonso abosa na bobola mbongo ezalaka bien yaya na ngai moto mbongo na famille seke na ntango mpe bato babeta lisolo ya famille na biso mama mpe alobi nzambe na ngai suka nango yoki kolela na ngai affaire nini siko natuna mwana osalaka nini yango na ville toyeba te koyeba mosala ngo oyo epesi yo mbongo boye mama osanga aventure to nini ko mama bajete mama nazoloba bien tala mwana malamu naza udo diba mwana obota lelo mama histoire ebongwani sika na banda bien
tina bandi na lokolo tela sapato oyebi sike wuti sapato Ferragamo grand moto ba sapato grand mutakombo elamba mama natalela yo natanga mama tika oyebi ke bande ko bandi ko sala présentation banda sukiti linzaka sapato tina moniere zoka libota ngo peso kebite ba osola bango pe lokote mais kombo ka ke no yana biso salaka akoma na balar this marvelous thing I'm wearing. Bato osika bazoso mbongo bango ka bayebi mais libota pe bakipaka te yo pesa ka mbongo ba peso bakombo bien. I import designer clothes, I import designer belts, designer mama ndena lati bobima na ngai marchandise na ngai pona importaka bilamba sapato lunettes ceinture tout na minute okongande nazo latisa mokili ozo comprendre donc tito zawa mutu nyonso alataka bien ayebi ke non ngane mutu nasalaka ke balata bate ko abetika lisolo biso toyebi na biso ateka gelamba na wenze nini mwana ngai nalingi sikoyo na minute oyo osomelanga pe kuno zokende liputa elekishe liputa oyo penza bato bayebi nanu te mai oyo nanu ba mama balati te ngakutwe nayebi ke soki eloko na kosomba te pardon ngai nayebi ke mwana nga kosombela ngai zwela ngai yango pardon ba mama pe ba cholinga pe mingi mbalo soki ba moninga ko na beteli bango mai ya sika tika bakokota mai e mama osa ba jeto nini ozoye bate mwana ozolobela boy yoka officiellement oyebi ke na ndako oyo nyonso oyo ya kala ebunga nyonso ya sika tina sani na kopo badeko balobaka kebele boy bandeko ba promesse nde bimaka lero oyebi mama okokende wenze na motuka ya talo banda lelo mama nakobandela ndako oyo ti fondation tina toiture okolongwa na mbeto ya kitikwala okolala na mbeto mondele oyo apesa edendaka yango totika kaka poso tolani maloba wana lobi obima mutalukuta pamba yoka mwana pesi molai ya ba promesse mama na lobi soki ka na longwe awo na mboka oyo mama ba opesa komba bien bai bacholaka yo ba opesengo pardon bai nyonso ba finga yo pe baseka yo mama ba yo luka yo mama pa boya encore pas sur sujet du jour lisolo robeta na wenze lobi yango Mama, you know me, but you don't know me. Mama, bota mwana moyeba eta. Siko nandeke sabwe mbongo eye evandi nandako mbongo ebimasuti. Tala ndenge na sabwe ko. Tina zawa na osa voyage moko vendredi. Na ke Madagascar. Webele ono kesala kuna. Nazo kende ko sala commande mo kuna. Po demande kende kuna tellement que c'est grave. Na ministre nazo kende olanda ba fan ba membre na ngai ba client na ngai nazo landa bango partout parce que bazo pesa nga siko commande mukete. Masolo bandeko toyoki na biso melobi lobi tokotunana po baloba kebele maloba eleka musalate musalande eleka maloba nebele kozala bien. Who the hell is that? Who the hell is that? My son. He's Chimezie of his TV. Mwana nga mobali oyebili kambo ya Chimezie oyo alobika koyo. Chimezie asali histoire na mboka. Oyoki te tomeli mai na tonga. Banda kuboni atongi awa 3 mois pamba. Oyebi mokolo ka bafokoli ndako wana. Mokolo libala na ye. Batu na mboka oyo bapesi kombo. Balobi sauveur de l'humanité. Apesi mwana mboka moko 10,000 naira. Webi na mboka oyo nani asepela te. Chimezie yende mutazo sanola. Yende azo konza mboka. Do yende mutakangi masola bambongo. Bandeko. Mwana ngai na minisoko. So yebi mutu nyonso na mboka azalaka mokolo wana. Nani ayebi lisolo te. Webi ndenga panza kambongo balobi apesa tala te. Balobi yende mobikisi ya lelo. Mama pe songi avandi pamba te. Apanzi lisolo o esalami na mboka.
Mama. Ah, osolo balanga nini? Mutu moko ya mboko oyo. Do mutu atongi pe asali kombo apanzi balar batu pe balobi. Ya. Kuona kutalobi muke. Obika pesi bourse alobi akotangisa bana basi na bana mibali nyonso baosala eloko te. Oyebi atongisi wenza munene. Mutu moko kazosala ba efra wana. Mikolo yo ya na ngai kombo azana kombo ejete. Where does it stay? Afanda wapi neto nanu? Afanda wapi? Afanda na ville. Mais lokwa za mwana mboka abose ni pete sika uta. Mbanu. It's cool, you know. Bon, ça va, ça bien. Bon, n'est-ce pas bientôt ça la na mutema pe akondimaka. Moni bato basana ba initiative aboyiko, bato ko soutenir na mboko yo. Po mboko yo toza na posa ya bato mbongo bakoya kosunga. Webi bato jarwana, bato penza oyo esengeli to soutenir, na to guider, to pesa batoli. Tika zuwe zolo bisayo. But I'm still going to buy your song, Mama. I've made money. Mama ndenge nga pe aseli balar, mboka pe eyebi. Ke oyo ngena kosala bana mboka bakobeta lisolo. Alo banaye ndeko baloba boye bakenda pe libela na simetika la masolo apamba. Liboma ya mbongo elobisa o mingi te. Balobi mbongo pesa kaliboma keba. Awa mona mboka aye très fort. Nanda kuna bango bako pansa sango lelo. Liboma ya mbongo ezalaka bwenzoka elobisaka mabe. Bae nyonso bayebaka libota oyo libota ya nzala baya bamona lisolo ndenge bongwani. Soki babambaka libota o kombo lelo ba changer kombo. Mwana ndako ayeko bongo la masolo alongoli mawate sourire nelongia moto nyonso. Ayeko sanola nzala tala nenga zo sopa mbongo. Alobi yende sauveur de l'humanité. Voilà uba akena mboka na bango. Ichie tata. Oeza lokolo beti biso mbata nelongi vraiment. Boni okiko teka mabele na biso moko héritage tata tikeli biso sikoyo po futela biso bampaku na ba travaux forcés ekomeli biso nyongo mwana tika na yo tala faute eza yanga te eza pe faute ya moto yo te avandi awo uba yoka ngai tangu tata na yo azaki en vie azaki na banyongo ebele esengelaki afuta na bato sikoyo oyebi bino nde bozawa boza na ba travaux forcés bofuta te boza na ba nyongo ebele bampaku nga na futeli bino nyonso wana calculer nanu soki yo pozu mbongo yango ofuti ngai nazongisi bino mabele mbanu papa ezalaka te tata leki boni boyiko likolo nyongo ya bampaku ba travaux forcés biso bana tokangama mabele na biso kende nalobi biso tosalaka bongo solution ezala te oza mbongo te so moto abisi bambongo na ye aperdre ezalaka te boza moto ya mabe likambo te mama yoka kasi tata leki toswana te toyoka n'est-ce pas bien tosola likambo oyo entre biso soki nazwi mpe mwa mbongo yango nde bolobi nafuta kasi mama likambo te ndeko toyokana nayebi mwana azotanga ekonomi na université sala mbango ya ekonomi na yo efuta mbongo soko ye na mbongo tozongisi mabele na bino esili te awi abu bon oyo ekonomi voilà bato oyo basali boye balobi solution facile boza na banyongo tata kufi atiki nyongo malamu ngamu tunafuteli bino nyongo nazwa mabele mbanu zanga na mokili oyo bandeko okopesa solution te bakopesa londe solution
bato mbongo na mboko yo bazalaka. Voilà tomona yaya ya baleki. Alors namoni lelo ndingozo kende boy salinga bien. Soko okomi na village. Tala pe tombi ya papa tala ndenge zali. Otala pe bilanga wana ya makemba oyo na tika. Na ebike non na kozwa suite bien. Oyoki ngai. Awa tomoni azoti na ndeko na mboka. Bon. Ozokende kuna na yebi ko sala quelques jours. Sala nyonso famille eye bandenge biso tozali awa ba mema sango ya bien pona biso. Voilà ndeko akei. Akosala voyage. Bon ça va na yebi ke izako likamba pasité. Tango ozonga boye na yebi ke makamba benzo zela yo. Oh, nakozanga bino tu vas aussi nous manquer oh. Na tango yo. Okay. Toka sango na yo ya malamu. To panza sango mabete yo. Nzoka calcul ndeko sana ngo bayebite. Nzoka kendaki koloka conseil ya noko. Ndeni ni vraiment. Oyebi bien ke no nasaka badeko mibale. Nasala boye koboma ndeko na nga moko ka boye pula mbongo ngo ya ndenge nini? Lokola ndeko mobala lingi bobola te. Balobi na ye mbongo ngo sengi sacrifice. Sacrifice salango pe noki. Zala sûr que opezi chidio ko mbongo atika kende mboka. Na nzela wana bongo de solution kozwama. Ayebi akomokanisa. Ça va, yaka. Awa akeko tika ndekwa sala voyage. Nzoka liboma ya mbongo ebanga kate. Po moto nginda boma. Oyo liboma te. Voilà tela ba famille yango. Oyo nani go? Bleble, ndenge nini go? Ça va? Oza bien? Bazola ndao na mututo ndenge nini? Bon, nakende ka réunion na biso wana to sangana ka yona zongi boy. Eboka si uba, azongi deja? Ate, anotala muninga na ye awa. Anotala masana ye. Hey! Nazoka mwa mutongo kaka. Ayemboka. Muninga ngope aketala baninga. Baninga ngo ba pesa ke misala ya kosokola mituka. Mbongo ba pesa kati. Ba pesa ke mukongo so azu problème. Yango so benga baninga bangwana. Kala mingi ba kosokolise ka sibilambati. Yo. Bebe, ça va? Oh, boni mamba famille na biso komi kokota yo boy ndenge ni boy. Ketali yo nani? Naloba te. Ah bon? Kaka conseil na opesa onde. Ah bon? Opesa ndeko na ngasi ko conseil. Est-ce que yo moko ndeko na yo pesa ba conseil? Oui bien. Ndenge ko ndeko na yo ya mobile ya kenda liboso te. Pa ya ko sengo ba mbongo sala ka kindumba. Okenda so mbongo na butu na misala soni. Ale ba ndeko no balia ka babongo ndengwana. Ah boni we kotika go obozo pesa pe conseil. E bon sikoyo na pesa pe conseil te. Yo bi makabuto yaka na bambongo na tongo e utaka wapi? Osipe bandeko bambongo zo pesa bandeko. Conseil kana pesa yote. Bandeko. Nzoka sango ese pantana na mboka. Baliaka bambongo apasi. Une semaine plus tard. Ebike maman, esali une semaine. Uba maka bungi. Yaya akei wapi na yebite. Luka e partout na ville monanité. Sikoy. Natango na benga na téléphone numéro zo le kati. Soit éteint. Ya on eko yebisa bino. Hey! Sikoy oyo so lingolo banini. C'est quoi ça? Uba abima akende libela. Ayebisi motote abungi. Comment ça? Maman. Parfois so appelle moko urgent ya ba masana ya basala ka ba faire. Ya ndenge nini mutu wango? Akepe wapi? Leki na ya alobeli yete. Uba maka uke wapi? Uba maka nakufa na ngayo nini? Nzoka sango yango eye. Mama. Webe ndenge fia ya ye komi. Ndenga bungi. Ndenge pe baninga ni bale babungaka. Sima 1 mois kaka basonga boyina bambongo. Nazo suspecte ke uba maka ake na ba niveau moko boye po kaka longo na bobola oyi. Bambongo azoluka.
bomengo azoluka ndenge azosala mbongo nakoma suspecte oyebika nazobanga zonga boye na bambongo ebele eyebani esika ewuti te nzambe batelanga mwana ngai yo batela mwana ngai eloka mabe yela ye te o bana lelo bakomi kokende na buzoba nyonso na liboma nyonso kaka po akoma na mbongo bandeko ndinga yebi ke mbongo ekomisaka liboma uba nzoka bangambo oyo alandaka bamasta na ye meke bandeko na influence ya baninga parce que baloba otamboli na moyibi yo mpo kokoma moyibi yo nalobaka na omasala nga mbongo ezalaka bien na vie tela soso vivre ko yeba sika ozali mbongo ezala mbongo ekosala yo mbongo ekosala forme ekopeso eloko oyo yozosenga mpe mbongo esalaka bien na miniti oyo ndeko na ngai osepela te tala bilongi ya bato nyonso bato moko boye bayokanaka na bakopo moko ezanga kombo na bana basi na kati yango vraiment nazotuna mwana mobali vraiment koli boye ozwa soin ya famille te ozokoka même pas kosunga mama ndeko te oyo ezelekeli mabe te boloba boye te ko eloko nazoluka siko nayebiki eza mbongo me nayebiki na okenda ndenga bien siko nasala ni na misokisa na mikata nsima naluka mbongo ubamaka kanga est-ce que mbongo ezeloko je mpona kozwa yango eza facile tandi ti toza wako toza bato mo tobetelo masolo nyonso te mpo tokembaka pete na miniti mbongo tosala yango na pasi ya okezaza wana otunaki ye te obosali loba bien oyebi okeze babengaki nani libulu ya mbongo ekawukaka te okeze libulu ya mbongo balobi ye nde coffre fort ezanga code ozo comprendre do mokili ebelelaka mais soki abeteli baninga azolaka bambongo yango okanga misu oyoki somo eza facile te olula kaka ke nomona mobali bafi ya bien babilamba bien kara bien ndako ya bien mais na miniti oyo oyebi te bandeko basali bapublicité ya bato bazwa bambongo ye mpe mobola azvandi wana oyebi kaka nde balobaka babeta lisolo ya sapatu te esika moto akata ya lokolo azali mpo bomelise basoyi mazolia na ye te bapresentation yoka bakombo bandeko na bangi na bakombo pasi na monoko mpona kobandela griffe na griffe wana zoloba kitendi na kitendi oyebi Chanel petit na biso aza petit oyo soki déjeuner abeti yango awa dîner na midi na Londres na poko akolia na Los Angeles akolala azongi mboka deux fois te bapeti nde toza boye ko tozovivre boa vida ye pa zoyoka kaka omela basoyi yoka ndeko relation oyo ememi oyo na makambo oyo ezolakisa bambongo oyo banzela bazwila yango oyebi te yo mpe lokolo ezoluka mbongo suka nango okotuna bozwi yango wapi yo mpe landa nzela moto abebaka te abebi